Fondation Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Bonjour, bande de commission Mose Kamalewa moderne. Les lots Tokiti sous sur le terrain. Tokiti sous sur le terrain pour l'axabino ndenge ba lipro na biso to beta ka ba recette na biso local ya ba gel. La recette ya bayaya. Les lots toza bongo na soso. Pour moneza soso ba bengi na français poulet. Poulet voilà. Yango ozo komona to kati déjà poulet na biso. Eza déjà ya ko kata kata. Kasi na kati ya poulet tomoni ba ingrédients tokotia yango oyo eza simple. Toza na aubergine yango oyo, tomate ya mbuma, céleri, litungulu, voilà, piment na biso ezanga te po yango ndeza cerveau moteur. Po yango nde mutu tango ozota ba siwana elongolaka po ba nausée et tout, boîte na biso ya tomate. Donc voilà quoi, na huile. Biso Kinshasa huile bateka pe na ba sachet, osombi mwa partie na obo net na sombe demi coca, na ebiko coca na soso, na okalinga pe na osala sauce. Voilà. Tozongi sunde to banda la sabino, na kocha tomoni fufu na biso. Tomoni fufu. Yango wana ya masango ndeka ezali topeyaki tu entre temps kuna moto ya lifelo kute kosa ndeka bomoni moto yango wana déjà. Merci beaucoup. Voilà, ndeka tolobaki bomoni eza stock akoni pour tolamba naturel biso nyonso naturel totiaka kibi te nini te. Oza stock akoni babenga yango stock to stocker koni na biso moto yango wana moni rouge wana. Voilà pour supporter soso na biso yango wana ekoti na nzungu ezotoka yango wana azotoka déjà tokolinga ye tango atoka photo selon biso moko selon ba qualité ya biso ya gastronomie totsaka ye na mwa feuille. Tozoka mwa feuille. Totsaka na mwa feuille po na feuille wana kotinda saveur tinda solo soso ko bimisa pe solo ya musu ya nyama ya musu ya pigeon yaka selo ba qualité. Faut que moto na biso eza makasi ko moto yango nde base ezotumba nyonso. Netinga préféraka bakisa pena koni ndenge pena ya ba soda quoi. Koni pena faut ezala, faut travailler. Voilà, ce sont biso yango nezo toka. Toko bakisa pena koni na ba compartiment nyonso. Soso etoki. Voilà. To tape mungwamba moko. Voilà. To fini ki soso na biso. Bon, to pesi mwango ngamuke atoka. On esenga siko zumwa epopolia to benga ngwe popolia na ebite soko na mboka musu ezali pour que chasser l'équipe partout. Voilà. To popoli moto na biso. Allez. Ye wana déjà mati pena na dengra likolo.
awa nde tolobaki moto ezopela kaka attaque sur attaque tolape na mosika tomoni bavideo na biso ya mai eza na voilà video na biso ya mai tosalelaka yango wana ka moto nde moto komeka kutu te voilà tokomenge mpe kotala mpe nzungu na biso voilà totoka nde kotoko wapi moni mpena soso atoki mpe aloka nde balamba ya motu na lifelo voilà finike lisusu azwa su moto lisusu ya nyama biso bongoa ndeka tolobeke bato mosusu balamba na réchaud mosusu na cuisinière mosusu mpe na makala mosusu mpe na koni mais naturellement nde koni eza nde koni kotaka nzete makala euti na yango voilà atoka bongo tokalinga ye sikoyo po kosala bongo te po eza bouillon mpenza te mai toyebike tobeta ye systématique soki akiti akozwa siko kalingage kozwa pena kalingage ya nde mwa ya nyama tokalingi ye mpena ndenge propre nasi bandeko ya émission moseka malheur moderne bokomona mpe bokosepela mpe bokotire baleson voilà. Eza aubergine na biso ndeka tobeta yango na ndenge bayaya ozokata yango mpo kolongola yango na poso moni poso ezolongwa ndenge soin eza lokola basi te omona ye mosusu poso ekatani mais poso wana ekolongwa mobimba ti suka lokola bana malala oyo batambusaka na stade de martyr voilà moni maître po alamba sera babelge voilà longola poso kitoko na kolia mpe musuni te na kati entre temps tomoni épice na biso ezali awa ndeka tolobaki tosalela beaucoup plus naturel omoni baseleri na biso baseleri yango oyo piment surtout likambo na pilipili pilipili nde likambo po pilipili avec pilipili okolia mpe nyama ekoswa te voilà maître azopalola yango na ndenge ya kimia entre temps kuna soso ezotokaka localement kaka nde tolobaki ya ndeka tolobaki koni makasi kaka na misu tolataka maneti te totravaille yango bongo omilinga mpe yango ezalaka bien eza conseiller milinga mpe na misu voilà zobeta yango basala baépice na biso na nde mwa ya kimia kwa ndenge ya kimia épice esalama voilà ndenge bozomona épice ezosalama très bien proprement à bonne et due forme wana aubergine moko ya bongeti aubergine ya gaillard oyo tosombi yango 1000 francs aubergine esalaka bien epesaka supu mwa kilo epesaka mpena supu force banini awa sikoyo okata yango mike mike bamorsole voilà ndenge bozomona voilà yango wana bepise ekontinue kaka okatama baingrédient yango ezokontinue kaka nde tobaki tomate ezali di tomate di piment voilà tomate à boîte bahuile donc voilà quoi pilipili mpena nde ya motu ya bobiso ya kishasa sans piment 0 ka nde tolobaki yango wana mettre okata yango avec expertise nyonso kane na bena bino ke basi babetaka koleka mibali babetaka damage propre babetaka damage ya qualité po boza na mwa distance ya bomona ba réalité pena te na monoko voilà
entre temps tota soso na biso toki déjà bimisi da ba mafuta tout ba qualité voilà po eza caméra yango boka qualité sauce o qualité son oya bimisi qualité odeur oya bimisi koni donc voilà quoi. La soso ya makasi saka ye ma ebele te ndenge bozomona okalingama voilà apeli déjà ye wana soso apeli zopalolama déjà moto mpe kaka voilà milinga tala de grand milinga oyo soza mobali te soko mesana te ofandi mpe na Kinshasa pena te okozoka na misu donc misu okobima mai te esenga bophtalmologue me biso daa tomesana ezokota ezobima voilà akauka mwa moke tokite sikoyo azwa siko makambo na ye voilà nde tobaki soso na biso sikoyo akalingami akomi na ye d'après ava ndeka bomona tosala sauce na biso normal voilà sauce na biso amoni mwa ntungu eza ya mwa kotengama poko eza reto te eza reto te moko koni to alambami koplasaka koni mais ezwa koni motya okoni atelemisa ye voilà eza matungulu na biso ezalaki mwa mibimba yango tokopanza yango pilipili surtout yabe na risque nde nasimbi pilipili wana mpona nika maboko po pilipili babenga yango mwasi kanda mpasi oyo bazala nzoto mike wana bazala kanda wana nde pilipili na biso toprefere tosomba ya bongo soko meki esengo linete paso koswila yo ezanga lipasa ezanga kombo aubergine na biso aubergine natiaka yango na sikoyo te nayebi aire natiaka ye omona te tomate na biso tomate tokwata tokolaki na mai pena tokola tomate mingi na mai ya moto wana selon biso lipasi bataka na mai ya malili biso tosala na mai ya moto afungolenga na maboko me ambulance ezali twa ntungo be ntungu
C'est mon maïs bouquet. Mon maïs bouquet. Voilà. Voilà, na komo moi tokomi na tokomo koma na suka parce que recette na biso ekomi oke na moi suka to fongola totala e. Oh là là. Ici déjà makambo. Kande balobaka pesa makambo, ozwa makambo. Sauce na biso déjà pesi makambo. Tomoni pa teli. Pesi déjà makambo inutile à komeka po. Bakoko da ba mekaki. Bergine nikami, soso wana, tomate sangani, céleri, poivron. Nyonso akoti. Naturel na naturel. Komeka kutu balobaka pa innocent yango yo. Donc voilà. Pilipili nde pilipili awa. Poza mobali ya. Aya baza kuna ba bosser. Moka ba ya ko sakango. Voilà nde bomona. Supu na biso yango wana bolimbisa po milingeleki. Qualité sauce. Bon. Voilà. Okitisa yango sikoyo. Voilà, damage na biso yango ekiti. Mon yango. La qualité, pesi qualité, qualité, unité de mesure. De mon revenant sur l'eau sensible négolé, ta sauce bloquée, soso, la sauce, le bouillon, un côté aubergine, un côté poivron, du tungoulou, ail, muscade, céleri, ndembi. Voilà les ingrédients na biso, a pesi makambo nasi. Na éviter so bako kata pe misapi. On est quand on va causer mibali mbalambaka, de mo so tali pe na gastronomie. Et mibali obi non, mibali balambaka surtout na Kinshasa. Surtout na Koni, pour les naturels, les bandits bandant nzungu, nzungu na biso naturel. Oto benga ngo nzungu mbodi, asali mo kuyinda mugeme na kati. Mbodi sur mbodi. Moto na biso ya mapi omoni naturel sur naturel. Voilà. Voilà, mon rendez-vous de justifier. Allez. Kati fufu na biso. Boulon propre. Vimbovia. Oui, on va qui so kilo. Ok. On tient la carafe. C'est la carafe na biso. Bandeko na biso balandi émission. On s'est camalé au moderne. Damage na biso yango ebeli. Soso, capillon, égalité parfaite. Voilà. Qualité fufu. Bidon wamoni. Après wapi, oyo to oyo to oyo to oyo to oyo. Wapi oyo les. Configuration. Dans la damage. Sauce bloquée. Tombe yango yo pe pembeni esi bino merci ezalaki ya bino reporter indépendant ndazwaki ba image oyo napesi bino nyonso bandeko balandi merci to conclure wa monika za eloko kobakisa za suggestion ape na lisungi akokopesa epai ya mama malheur modèle topesi mpe moto na biso merci voilà.
pilipili nde likambo ntoku toki abaki faki esokola na nzoto abonga liasi saka na soso soso eza bakalite mosusu omoni nalingaki donc okutani kaka na Pascal oyo eza biloko ba mibali balambi ya bofu na maboko oyo biloko mibali balambi yango oyo kongo mwa kalite mosusu mwa soso mpo koyoka ye mwa makasi mosusu azwi koni yango mona ya ito azofina eleve apuma ye wana mete puma fo alakise mosala po aofina fufu kitoko fufu balakisa yango moto kolia te mete puma aseka yoka pere alobi oyo aza moto makasi mete puma vraiment Kinshasa ka boya corona ezo déranger biso makasi bapexi distance mais boyebi ke malade ezali faut komibatela faut pas ko mwana ntemi kuna lelo na joli park na ma campagne po bazwa ezalaki matata basoda bakufi badepti na yebi bakufi des policiers bakangi ye lelo azaya kokangama mwana ntemi akangami mais chose grave bakangi ye me bapolisier bazokomewa na biloko na ye na bacongélateur ne barechaud na ye babiloko na ye or ezalaki bongo te or bango babengaki ye nde bakanga ye kaka kokanga bango bake kopie or mpe mwana ntemi akosi maladi mwana ntemi alobi te naza maladi corona bango nyonso bakosaka kaka bongo bakangi ye akosi aza maladi bakangi ye akosi aza maladi ye siko ake boloko akei ko ye kuta bapanza na ye to liboso apanza ti donc voilà Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa moderne.